Coucou, bonjour. Mbote ningi na bien situba bulina mama Eliane, tout na pesi no ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Bino bandi wana ba malamu. Wa bino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawaza. T'as bosi manzaka. Moi non. Voilà la télé-réalité. Mbote mine bino situba bulina mama Eliane ba sozo mutaka ndokutana ngati po sene mosepeno na ngati. Ngana aka na kati ya mboka Congo. Séjour na aka na kati ya mboka biso ya Kinshasa na nga mote. Nana Mickey na ngabo ça déjà Mickey. Toujours. Même ça bino ngabe mission na ngami papa ça blo to ke ngana na Christian Bombika mo do to. Le quand même na ngabo ide ni. Bimo ça Mickey raseli ate. Yana ndeko moko no kele mawa po ebisinga ki mama ni tuna ebisonga ni nazawa mama ba problème elekinga nazoko kolia te mama nazoko kolia te mama ba problème elekinga ngana ebise ndeko basanga na kolia te. Bien manger c'est le début du bonheur. Kolia de pesa ka santé malamu. Kolia des a bonne santé. Atama kabolekelo ndenge ni. Ba tout ba na ba mbet na ba hôpitaux. Comment va vous donner la soupe lié yo ça va pèse pour moyo za bien pour na les ondi pour na biyoka yoka buli kama mapeni buli kama mweza komoni kama na peut-être pas camarade pensa atongi nga mama Eliane ngana za ka fragile ndenga tungi nga bongo mote apasi na ko kolia te solo na ngati kama na onde to zalaka ndenga tungi nga na ko kolia te ngabia ngabi mais maman tu veux te rendre malade pour rien mais sous la mokilo Yesu masi ya kubatonga chaque jour. Ce qui batonga yote bakotonga nani? Oh, na ebise mama zana ngana chana mfufuna lia. Fufu boya yote fwa bibi. Mama para tena chana no. Fufu boya yote. Tena mtu msono yo, ifoza na mwasa ni misusu. Asante misusu. S'il te plaît. Ngana kishasa ya bomo ko lepsa kishasa ya moto lia ka. Bio na bio. Ngai kutu nene na zawa. Ndenge na zalia. Vous avez commencé à filmer? Ouais. Stop. Pause. Oh, Mikolo Malanga wa modéo. Oui. Voilà. C'est ya. Neti nga boni na boy. Nga yokoki otonga ngai. Ngotso otonga ngesa nga bien ba eliki na existaka. Du 1er au 30, moi je m'emballe. Je m'en fous complètement. Nazaku to kuna tamu to kutute. Ka ninge kondo ya to boy. Elengi boy. Ndakala la mpanzi na Thompson. Sia. Thompson. Niki anale la peto mtu. Mama liana yo. Na mukilio so batongi yote le boss ya okufe bebe kutu ba otonga ngo. Mike. Mutakufu kutu ba otonga Ngai ya totonga du 1er au 30. Jamais na fait la petite, mais aussi la petite. Allez l'appelle ton tout. Allez quand l'appelle. On a tout du 1er au 30. Quand on a petite, bon, du coup, il est là, boy. Non, mais il y a des camarades. Ma camarade, mon qui bazar ka bongo on décolle. Bah, vrais amis, bazar na bangote. Il y a que des fausses amis et des faux amis. Donc, le camarade est frère. Allez, moi, peut-être que je suis un milingaka. Bazate. C'est pas un bon pour le pambola. Bazate. C'est pas dans ma relation là yo. Oui, il y a ça dans mon hôtel. Bazate. Ça revient comme maman. Ça revient comme maman. Vous avez vu non? Il y a yo maman. Il y a yo tu peux aller là. Million. Ça va moins être. Camarade nangai. Na qui passe. Non, yo capable camarade na jouer. On a dit mec qui te muta otonga on va tendene. Parce que camarade na ngazo 5.
Montrer quand même tout hier. Il y a quelqu'un qui ne déçoit pas. Mais tant qu'il y a les comme on a la société. Ali comme on a na mututé. C'est tout ça qui y a dans la relation entre le col à yo. OK mes bébés. Baby quoi? Comme le carnet d'adresse. Et là on quitte. On a l'adresse nous sommes sur tout temps. Bon appétit. Le restaurant est sur cartonné hein. Bro go. Camille, tu vas donner la providence na kin a. Ouais. On va ça Kinshasa. Quand on fait coquille. Voilà. Alors ils attendent. Tu vas la providence na kin c'est quoi yo? Et coquille. Allez do ya Google. Yo va na ça. On a un appétit. Mais tu maman on fait ça un petit temps. Jamais. Quand tu as mon place ça au kimia. Comme que ça au kimia te ya. Ndio mapeso kimia. Apeso pe mabomo, apeso bonne santé. Muta mon kida ce ngabudu. Uko finga ngala. Banda lelo ti na osira ngala na mtu mnade. Na osira ngala. Et va tabela ngakuta tabo publier ngai. Ya kolia fufu na ngai. Ah, quand vous publiez, on va publier un bolungu. Bolungu n'a pas besoin. Besoin peut-être. Na kulia. Ah, tu peux seulement avoir voice, 10 minutes de voice. M'en fous. Ah, d'abord, on a matin qui n'a quitté, n'a kolia. Na kunate. Ça me te garde. Comment c'est que na mo? Na ba relation mo boya ba tu sur le thème. Ba relation wa kana ngo. Na ba relation. Et puis ça met le tourneau sur. Ba relation na ngana ngo. On est sur moi comme place wana exact. Donc à toi seul il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a pour ça? Ça la peut fort créer relation non. Relation de créer. On peut créer relation mais il y a pas pour vivre dans ba tomo. Ah, c'est ça le problème. Non seulement ma maman. Oui, il y a une relation. Mais quoi entretenir en haut? C'est ça le bas du Cambodge. C'est ça le bas but. Vous avez une relation, problème de quoi entretenir en haut. On entretenir une relation. Hein? Ouais. Amitié. Ouais. Alors, on vit des couples. Hein? Oui. C'est bon, on était au Cambodge. Oui. Mon oiseau, mon maman, on y a. On doit souvent. Pas calorie en plus. Dis-tu, on est à la mort, non? Hein? Ah, mort, non, moi, il y a. Ah, mort, là. Tu fais des digues, hein? Oui. Et bien que Sarah. Après, même ça, là, tu peux avoir un moins de bien. Bilo on te plus ça va et puis ça sera moi. Quand on va l'amener bapaya. Balier. Nzamba yoki bien. Ndia kopé si nzamba bilo ba lobati. Ayebisi Abraham na mboul année roya. Na même date. Moi si na ho. Oh ni balier qui? Non balier ba dégager du pas modite. So balier à tout et on va dégager. Je vais aller au Bisaka. Moi, tu m'appelles le Bisaka. Ça va t'attendre bien. Le Bisaka. Bah, Pondo, au moins. Le Bisaka va t'attendre bien. Et le Bisaka? Il le va. Il le va, Là, nous billet. Maman, il y a là, nous billet là-bas. Là, nous billet. Il le va. Le bongo. Tu as un billet là. On a le bas de la tête. Tu as un billet là. Tu as un supposé à bis. Oh, il est pas tant que ce n'est pas ça. Par contre, il y a un babilo, le besoin de détruire bien.
Le bal va se détruire à terre. Amoni mutale boy akia lobi. Amoni mutatambo na moninga akia esali pas. Comme on a relation. Comme on a relation. Crée tes relations à toi. Laisse-moi tranquille. Crée ma relation à yo mon ko na ninga yo. Tu as ngai. Pourquoi carnet d'adresse là? Pourquoi carnet d'adresse na yo? Crée ma relation à yo mon ko. Ya ngai tika. Autant la relation à ngai te pour placer zati. Mbappé kotala biso te tozali kaka wana tozokende mpe liboso ozotikala na nsima nasisi bula fufu kasi motema mpe betambo na moto te motema ya kimia kimia soki otaka okita bali babakuja okepa ya manger c'est le début du bonheur. Top. Comme tu as une relation avec créer un yotika yanga. Mwana na boy. Na via mutu te. Na ki pape ba relation ya mutu te. Yango la faut faire attention so dans mutu. Amona na mutu. On peut se mettre téléphone keba. Tant qu'on joue avec téléphone bomba retarder. Donc on a quand même pouf. Avec une mutu sur ma cam. Maman. Solo no bien solo. Maman Marie. Wato mena kabiso bi. Maman Marie to na makuta. Maman Marie tana to kuna bazara na ba pavillon na ba. Ouais, si. Ana voisine na ye kuna. Ana cliente na ye uta poto. Atongela ke bilamba. Cliente ala tanga e poto, auti poto e bengi mama rabite, ngana otonga te mena na yo na ngaza no Uganda. Azoya. Oyena bilamba bele otongela ye. Mama rabite bilamba le ke bele no poto. Pesa muninga. Pesa muninga afunga ngato. Mama. Nzonga nena sima muninga beta coup d'état. Yango. Muninga zwa numéro. Histoire ya mama. Si, oui. Abeta coup d'état. Na comment mama na zamba pesa. Oh, beta le solo na bien. Batanga na katena fiwana. Ata ya lokuta. Abi mutu déjà awa beti au lycée. Donc maman a pesa mutu no téléphone. Apesi yefi wana. Tango abita totonga. Tango ya kei amemi bilamba. Olio yo mutu apesa ki o marché. Faut zonge pa na état de si ya kei. Ya sengi numéro ba fiona. On peut pesa na numéro comme ça na oya otikela o bilamba. Ndakenda kuna adiaboliza mama ba. Batona babenga kasuna. Mama rité. Et comment nini soki ye mutu afiango aye asuka na kwa abengi fiana na telefone mona akei ya babondo songi abandi otonga mama abi eloko ya yo oye bakaka kizaye client na yo abi moi so asala eloko moko abi mimi so azaki suka ye bilamba ko tongo sepe mais muninga o ya betina kubita tala motema mababi ngala sala ona suna muninga bia toza biso ni ba muninga apetie isasi kongo siko bila basi kongo kepa muninga akoma soki ka mutona ana mutu mo sala na makambo boya ngeza ka ndenge ni lokola yeba ka ba relation nga azoso ba numéro bango ya téléphone siko otonga na toza susu te abandi kobenga bango oyebi te alobaki boye oyebi te eza siko bato ba okoma me siko so alobaki boye po ni temps tozaka na to yo kaka talo ba pe makambo ba to kaka yo kaka vous comprenez ba musu ba ko me pe ko se retirer après tu vas comprendre penza muto ndenga zalaka bango bazonga ebele ba ya ko tubele ki atuka limbisa ngai moma mikolo benga na oya mbote wana tala mutu bwatina nga ba voice tala lobaki na nga boye bango mo basani bazongi mais moi je ne peux pas mimi
nga na yebi yo olakisi nga moto nakokomisa moto na camarade nanga te po ye moto olakisi nga ye nga na yebi ye te yo bato baza yango naza biso ngai nde na aboye moi barelation nyonso nga na nango numéro ya telefone jamais nana moninga moko kutu akufelaki azalaki na matanga relation nanga mwa bisinga o pesanga numéro na benga na présenter ba coordonnées nayebi se jamais nakopesa yo te nyoka asa osonga na lokolo nakozongela yango te napesa numéro présenter ba condoléance lobi abanda kotonga nye mpa na yo abanda kotonga mpa lokuta mpo eza bato moso moko na moto aka motema pasi mpona nini ye nga nayebi so nakoma koprotege barelation na ngai banda nazoku nga saso bajete kanisa moto na France mabenga moto na États-Unis po diaboliser yo katika pesa kamata na biso kanisa moto na France mabenga moto na États-Unis po diaboliser yo tu peux imaginer ayebi moto ngo te ba mona tete data de dev mais le quoi yo akaza kana ye alika numéro na est-ce qu'on a c'est la entourage na nga ya bato bakenda classe so ba bani ya réfléchir te mutamela kwa na bitu aso diaboliser mo ngapo to kabwa si ABC yo kama ni telefone na lapa una ni kasolinga kama na hapo makamani na yo una ni uko ni ba relation ni ba relation una ni ni ana ndio ndawa ni problema katika ni mitika mama ngalelaka kile na ya malamu akenda mtima mabe tatazuwa bataketo na mukili bato moso ngaka ye kaka tozaka ye ayo ngona baninga bazwa te ayo komona moninga na mutu te ayo komona boye te zaka ye ngakutu azana kasoki mukiliya moko aye ye ka misuka na misa kipe makambo na yo za makambo te ka moninga mama mawa Kilia ke akenda soka bengi sa suka na kwa kilia mo ba ko soni ya kokota sana pour la bande kina yo te la bande kina moto yo ba betu yo virunga bande ko keba na ba relation lelo bokeba na ba camarade lelo ato sana camarade ça attention quand on a ba relation na yo camarade na yo akota na kati protéger ba numéro téléphone na bato na yo ko pesa tene tinga bo na pesa te on a pesa ka auparavant wana ekoki déjà mais net les abos nazo penza numéro penza important ya mutu na pesa yo polo bebe tanga virunga ba amitié faut entretenir en vous bosa attention ba ndiko to zana moninga zala pe na secret na yo zala pe na ba vie privée na yo kolinga te camarade na zo numéro na yo benga ete o zana matanga zo numéro benga kolinga bongo te mama ba ko diaboliser na yo ba yo bebe selo ba amitié na yo amitié faut entretenir en vous ça lo ba ke mimi ok piko amitié faut entretenir amitié bandeko na nga soki baby ebe baka mabe loba moto na za maela comprendre que te moto ba conseiller makam sinon te amitié za place amitié za place faut entretenir nga ko tsona aboye moto otala nga so mo za obenga nga na yamba ko sute reste na nina nga yo za pembe na nga te soki to ba to solo mo na benga na nga yo te elakisi ke nalinga susu pembe na nga te ntango mosusu ozobenga nga omoke na bloka yebaki yo na lapa yo na vie naloba tina priye na osambela nzambe nzela nakendaka nakutana na moto te na losambo onzambe waka losambo obi nzambe nanga nzela nakenda kuta osu na moto te tovanda esika mosu te tolia nzambe te tomela nzambe te nakufi mpe koya te to mpo okufi nakoya te po moto olanka aza te soki ape bwana okangama te mitika ta makambo asali mamari si tonaka etala ekoye mwa yebisanga
Maman quoi? Moninga. Yo kasi obi na moninga malamu kusala. Pourquoi aller moninga malamu? Comment tu sais quoi? Je sais pas. Comment tu as bon quoi bon na monter matin. Ne me fais ça attention hein. Manga za comment tu? Alors comment tu? Ouais, non raison. Comment on ne pas qu'il va. So na tela to 3 semaines za rapse mbali. Moto rapse mbali. Pour ça la tâche ba konanga. Bokeba. Jalousie mal placée. Muteli ko mona mutuna mutute. Comment mutuna mutute. C'est pour la nikaye. Pour la nikaye. Parce que Nzambe abota acha mutuna mukolo na ye. Bah ma passe pas où tu as les bons moments comme ça mon abimi quelques minutes mon suspect abimi ben manzela monter mon abimi après mon suspect abimi ça l'attention à la relation d'ailleurs il y a pas entretenir la relation il y a pas ko bomba ba ningo ça na bango ba c'est important il y a pas ko bomba bango ko tika bango à la portée de tout le monde té tika bango à la portée de tout le monde té mon clésia a ko beba donc ça la mari si mon ninga madame na mo clésia ça souté ba tu ko bimité mama be mutu azoso abebani na yo azodiabolize yo po obeba na bato nyonso omo azodiabolize po bato mosusu nazodiabolize po bato mosusu mais yo tobebani ka biso mibale soka biso mibale pourquoi faut diaboliser susunga po bato mosusu ngase makambo ezaka na poto nzo apesa ntina kisasa opesa na poto deux fois te biso na poto mama bato poto bebokosa bato makambo so abebani na yo akokoselo makambo pe bato nyonso yayebaki na nsima na yo po bato na basala nini baoyi na yo apres kape koma nzambe na monoko oyo mwa mosepsanga na okokolia te boni biso nde tole kaka nga ndenge nalie nalie kitoko lia na yo nga lifuna mombeloko ya modeo nalifa boye nalie mpe fufu nga ezaka mosuni te na fufu ala mosu te na fufu tika nalia nga fufu nanga pardon nalia pondu na ngai pondu na ngai kitoko boye nakola pondu na njilo nakola na ndakala na ngai eyaya na thomson na mopanzi mpona nakisalaki ndeki te pardon voilà on est qui moi conseil hein bien ba ko batela ba relation entretenir ba relation na yo moko ba numéro téléphone na bato ko pesa te ba yo ko beto vilingo ba yo solo mabe pamba omona ba kina mutu moko bien moto komi enfant na yo zo comprendre te nzoka ba diaboliser déjà parce que bato musu bazalaka ayoki ba labi mabe bo pona yo benga moningo tu na ye ke na yo ki moi pas côté enfant abengi peto yo ko muto nene ni boy nzoka nde moto yo pesaka numéro asani a diaboliser yo mais ce que bato bandimaka bato bongo na bisa bango pe faute oyo moto no yebi tenga mna la question ye ndeni ayo tsema kamna koma nanga yo ni mambo la moko il faut vérifier mama rima ouais moi on se pas tra ki ka bona miso atela kaye batala na kaboye vraiment baza pas moko batanga mama abina tang do abini mtu aboya pusa na supermarché mais what est-ce que quand tu as posé la bio colia mais la bio kufa la kavia mama ronde le fienta imagine mama soko ke kuna pese mungu fupese kabu po ya zakamiso ça qui est combien mo bika ko tinda ba ba bakengena ko ba botele pe mbongo mo belle frère a rejoindre tani vont monter mama monter mama ko pese na mo surtout te mimi na ngai monter mama. Voilà, on a petit aussi pour lui, Oza amateur koyoka, ayoka. Oza amateur koyoka, babela omona omoto mo faut télécharger. Oza amateur koyoka, ayoka. Parce que monsieur le bras le bonheur est dans les oreilles. Le bonheur dans les oreilles. Parce que sozo yoka, ni osaya, sozo yoka te. Autant maman taba. Pardon, bon. Bon partager makambo to le besoin très capital hein. Bon partager. Bato bana posa ko kama mambo parce que soko zo négliger tango koyoka boye ko lamusa yo pona biso na poto makambo yo mi cœur na poto o téléphone allô
na uti okalika mo boye balobi ba boye pona nga o nga tambola nga na yote na yebi na nga fi na yote siko so mutaye biso ki na lobi boye foto na mutaye bi fi na nga ite koma kosa na tambola na yote nebi na nga fi na yote siko boye bisa nga ndenge nini ke na lobi ki boye pona yo sino teke to tambola te vi na ona yebi yango te ndako no pe na kota te na poto nzoka pete na kisasa makambo nga seka na poto ti en tout cas, tu sais que Aza Matera Royoka, Ayoka. On a continué d'apprendre dans la que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki, tata nzambe kalisa, kuna nzambe anubesheni bana vetu. Bisous, bye bye.